Alléluia. Atazari na pasi ngai na banga kana ngai na banga Alléluia. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, on dit que ça ne papa n'a pas personne de quoi ça. Ils ont allié sur ça là. Autant on dit qu'on a le beau ça na bac. Le les jours il a sali pour n'andi. À récupérer à mon aïe bicyclette ça là qui perdu. Il y a un bon union sur quoi c'est pas mon. Tant que ça moi dans Zambie, il faut satisfaire on a maquillé na Jésus Christ. C'est que changer ça qui a l'emboli a passé sacrifice. Effectivement, mbongo ya pesi andimi même art ya komi teka destiné na ye. Aye kotombo lokolo. La kisangana tela boinini. Potal lokola munene. Abi nangana sise na ba kupota wana. Natali chweza la kité. Na sala ki yango. Moi, pasteur, me m'a la permanence. Dans nos bêtes, l'histoire n'a pas eu. Au moins, on comprend un moment où on a comme une nimba la mort. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ouais, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous avez des saignements en dehors des règles très abondantes ou au contraire devinales anormales, ce ne sont pas des choses à négliger. Parfois, ces symptômes peuvent être liés à des problèmes à l'intérieur de l'utérus comme des polypes, des fibromes, des infections, des adhérences, ou d'autres anomalies qui peuvent même être responsables de difficultés à tomber enceinte ou d'avortements à répétition. Lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, ces problèmes peuvent entraîner des douleurs chroniques et affecter profondément la qualité de vie de la femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un examen simple et précis appelé hystéroscopie diagnostique. À l'occasion des festivités du mois de la femme, le centre hospitalier Monsono lance une campagne spéciale de diagnostic par hystéroscopie. Du 1er mars au 30 mars 2026. 24 heures sur 24. Jeune fille Elenge Mokolo Mobange Bobengami na centre hospitalier Monsono pour un examen à hystéroscopie. Donc campagne est pour la maman, pour la bilenge basi, ou bazali na problème to bokono o natangi. Au monde a makila est belé, natango ya ba règle. Au monde a makila moke, to mokolo moke, natango ba règle. Bandeko va soparazemi de façon répétée. Ba avortement, bandeko va dans la douleur na libumu. Ba douleur aussi la raté pas sinacé à libumu. Même ici bien la campagne nous avons lancé ko banda mokolo le 1er mars, kino le 31 mars yambula auto 2026. Nos contacts plus 243 896 767 961 ou encore plus 243 829 853 318. Adresse avenue centrale numéro 2, quartier Kaoka, entrée l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti, commune de Kalamou. Nous avons la délivrance à Boété, nous avons la délivrance au pasteur Chico Azosala à la push ministry et Zalanga Mote na Batu et ça forcé. Dès que tout le monde a délivrance, nous avons forcé. Nous avons dit que moi, je suis facilement. Et puis à Zoloba, donc ils ont Kamusanga, ils ont Sengo, Mingi, mais tant que Zoya Awa, solution ils ont ça dans l'immédiat. Il y a un couple qui nous amène à la Mingi, on a découvert le ministère.
na pota munene ba image de zali haka na pota kasa kuja aka pota shiko pota na sile amba ekauka benze masala pe ngato na ba na pas na pota pe pota zo ba tembele sile kati esila ta ba dese ekauka kati donc to na tonga pasteur asima ezaka ba service ni yo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka yete donc nika na push ndepina donc esimbaki ndaka na TV tandaka na TV apporter frère ici natali kamwa bonda 5 mois ya ko sel ko za ko vimi ta bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaga pe awa, ton pena pe awa pe ton do abondela pona ngai, siko na kuma ben siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Ici, les amis Bino été de Bino équipe pour la côté de l'émission Bino derrière le masque. Derrière le masque, cette émission nous permet à comprendre beaucoup de choses sur le monde spirituel, positif et négatif. Tellement il y a des choses qui se cachent derrière nous. Tellement il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le masque. Dans nos vies, tous a toujours dans la vie moïsa caché derrière nous. Tous a la vie mo ezali biso comment bien de fois sur ma vie privée. Mais na kata vie privée ça na bateau ba vie privée comment ya molili et comment ya ba diabolo et robé bis environnement société pe mabota nyonso. Derrière le masque, cette émission à travers les hommes de Dieu et permettre aux éclaircissement. Il faut faire très attention dans l'environnement dans la famille quand le temps est mauvais. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, malheur à la terre car le diable est descendu avec un colère. Mon kilo a sauté en chaud, nous passerons. Mais le diable a surveillé. Toi le rôle à bapaya, tout ça le rôle à bafela ba la bitike. Ne satana kotambusa mokili pe akoningisa yango ndeko milengela soki liwe yete eza na moko ya liboso liwa et liboso ya soki yeso yete plutôt excusez-moi eza na moko ya ava Christ azonga eza liwa so okufi okede to milengela liwa lokola pongi ma romela bilamba rolata appétit tango nyonso na tongo to la muki songo bakala zati. Merci beaucoup na bandegonyo soto soutenir biso o bolinga biso nzambe na biso apambola bino ba pe bolinga biso te bo continuer toujours kolinga biso te bozo sala ngo tellement bien nzambe apambola bino kaka to pesi merci na tata Nzakomba ngala benga kaye kumu ya bakumu na pesi o papa lo sako parce que bongi yondo vandi pena na ngwendo isengeli batonyo so bavanda grand prêtre et prêtre nyonso toujours ici ma sanzo lipe matonda soki yote to ba merci pas merci de manière nyonso wa conseil toujours au sala bolamu na bana biso bitiki no filna bravo Jésus merci beaucoup tous en matete na via za numéro 27 à référence ezali pour matete banunu centre professionnel chez biso télévisé za la kwenge numéro 2 bisika wapi bana ba koyekola métier tinda mwana inscription eza $10 koyekola maquillage, on va revenir le make-up, on va la coupe couture, esthétique, coiffure, et puis on va la auto-école, l'homme pas comme un pays, il y a un chouf, pas comme un peu tout cas, quand tu rappelles moi le bah métier c'est bien. Tu dis moi là, nous avons malade. Donc kende mikolo to repousse na d'ici là. Bon mon avis sur la Lubumbashi. Dans quelques jours, je crois dans 6 jours.
batoto katanga tozozela bino. Merci beaucoup na bandeko surtout bazo soutenir ba veuve. Continuez toujours à faire du bien pour la veuve na biso ba vieillard. Solo ni le lote bana no ba olona lobi. Lone la bango ngonga yango. Nasanga mon côté, je suis avec Papa Eli qu'on va essayer de s'échanger durant cette émission. Papa Eli, shalom. Shalom Mama Witch. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. En forme. T'es un zambé benazo soutenir qui m'ezali l'angoluna. Qui m'ezali. Ça c'est bien. Boni musala. O tata pisa. Oui. Et le monde nzambe, musala nzambe zo kindi bien. Et c'est que nzambe zo opérer miracle à chaque moment où to so la rana bateau. Et bazo mona pena changement zo salama parce que nzambe ye mo ndazo rendez-vous. Amen. Merci beaucoup. Lubumbashi. Dans quel kiff. Merci beaucoup Mama Witch. Peuple à Lubumbashi baza béni parce que ezala ki makanisi na biso batute de tozui de tokende Lubumbashi mais ça envoie par Saint-Esprit où ezali Jésus-Christ de Nazareth. Ndatindi biso tokende Lubumbashi. Ça veut dire que ba rosa la 2000 personnes mais so pona biso ta mutu moko abiki. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Micho atindi biso to réussir. Et moi je suis sûr et certain mutu nyonso akoya nde bibelobi venez vous tous qui êtes chargés et fatigués moi l'Éternel je vous donnerai des repos. Tout le monde a ranzambé mais tout le monde a ranzambé à travers ses serviteurs. Les Chroniques 20 lobby, croyez à Dieu vous serez affermi et croyez aussi à ses serviteurs vous serez délivrés. Et à travers Bisoba ou Basa l'Enzambe Torozalawan la nouvelle Lubumbashi, je crois et je le confirme la population nyons sur Lubumbashi, Seigneur Jésus-Christ Rosala au rendez-vous. Merci beaucoup Papa Eli. Yaya Mbote. Toyambio. Na présenté au Papa Eli. Papa Okambi sur la prière. Tosameli avec plaisir. Seigneur Topesio, merci pour aller le roi des rois. Dans le moment où tout ce qui présence na yo est à leur contrôle et régner na oisika. Esprit nyonso négatif, to esprit nyonso satanique, ay ba ko contrôler te na endroit où nenge kaka to bandi na yo ozala na bisope okamba biso opesa biso révélation. Esprit nyonso kozala entité négatif o ko na ko régner na oisika ezala nul sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ de Tolobi. Amen. 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 Yaya Toyambio tozoyoka. Bon, maman, et là que mimi ngai awa, eza vraiment ba problème on a zokuta nango. Ya ngiselinga na ya awa. Problème na ngeza boy. Nga na otaki mboka. Na oti mboka veke ba nini bitu baba mobondo wana. Ndi na yaki na yako setve na ina kina mwana ngai. Yakina mwana moka mobali. Ndi na yakina mwana vike pesi pia ovande zela ngai ti. Première chose na koma ki. To lala ko libanda na mwana. Ndi lobi nango mama moko ayeko leka bi mama nalika ki lobi na bapo kwa awa. Me na mona ki okaka ovande ka na mwana na yo. Me na mono memi mwana oba zo lenga. Mbula ebeti na butu bulala ka ngabi ya to leka na mwana awa. Abi esalinga pasi tokende ndazwi ngai tozani ende kote amemi nga pe na ndako na ye apesi nga esika abivanda apa na ngai zonga lokola apa na yo tovanda pe vike pe lokwa pe tako zovanda pa bato lelo nde ekomi so mutu asungi yo apesi yo esika kolala ya kolia taka na sape na mwana foi moko bunda. Bon. Nde mama wana kome kopesa nga ba mibali. Kopesa nga mibali sho ezalaki te po moi osa ezati. Nde kopesa nga mobali moko papa moko boye. En tout cas na pasi wana na ndimaki kaka. Nde kolingana. Condition liboso papa na yebisinga boye. Alobi nga naza na mbongo. Soko livre mana sunga yo na ba besoin na yo nyonso. Fonga na bima na yo. Natali pe boye. Moi pe na boye ezati po na pe na besoin mbongo. Nde na ke ndima. Aye bima na ngai. Apesinga pe mbongo.
tovanda. Deuxième condition lisusu papa wana aye olakisanga lobi mwana oyo condition mibale namoni oza na mwana nasunga yo soko ndimi condition oyo na ofaire voyager mwana yo na papa condition eza nini aye kotombola lokolo aye lakisanga na tala boy nini pota lokola munene na bankusu banzinzi baolanda abi nangana sise na bakupota wana natali sho ezalaki te nasalaki yango fike to nasalaki yango mbongo apesi ngai nde sungaki ngai nabimi mpe nazwi mpe ndako na ngai nakoma ovaa na mwana ndi kokenda ngai na mwana mwana paye kokufa ngai atikali maboko pamba papa mpe namonaki esu te atikali maboko pamba kovaa navandaki yo bongo mpe molimo moko mokoyela ngai donc nakomi so namoni ka eloko ya motu motema na donc ifo nazwa kaka nayiba nakomi osala makambo boye oyo naza kosala te soki nasali yango kaka na ovanda na otikala bomona nasali eloko boye mpo na nini nakomi oyiba nakomi okota ntina babutike ya bato koyiba nakoyiba mpe bongo ape bino na Kinshasa bakokanga ngai kobeta wana misusu mpe taka bana mibali bakozwa nga bakokende misusu bakoviole ngai babimi na nga baviole nga batiki ngai na ovanda boye omona nazo comprendre te oyo eza nini esala nga boye naye kokenda bi te nakenda nanuka bapaster mona yokaka na balimete nanuka nazwa solution mpo makambo naomona namona te donc nakomaki ya mosusu nata na kosoli boye mwana makila omwana nkusu donc nakomona makambo na nzoto nango no namona te nazoyeba te omwana kokota na balimentation donc même si navandi boye nazomona baulili boye nazomona kaka donc esprit moko nayiba kaka nazwa kaka nakende nango omona so nayibi bongo mwana avandi mpenza boye naomiyeba vandi mpe nomwa navandi boye mokomprendre esprit nanga boye bimi ensusu bamona nga na bamatadi nazoyiba mona mpe nayibi mpe biloko to nozonga nasala boye ndeti na ndako reve ko nazonga boye mona mpe na babiloko mpe naye nango mpe na ndako evandi wana omona namona ye komona moto abeti porte to nafongola boye papa wana tobimaka na ye wana mona nini naye kozwa biloko na nga oyo natindi awa biloko mona kaka koti akozwa biloko nyonso wana ake nango ekomi kosamelanga mingi mwana misusu nalali nazolota misusu nakoti bamagasin bato nazoyiba na mwana misusu nakesi biloko na mesa mona koyiba gode bato ya mbongo nake nango ntina bandoto to nakozonga mo nalamuka boye naomona biloko oyo nakoyiba na ndoto naomona ngo na ndako evandi wana omonaka papa wana akoya lisusu naye kozwa biloko na nga eyaki awa akozwa biloko nyonso aki nango donc namonaki nakomi na suka nakosuka kaka boye vi nange tokende wapi naya kokufa pamba kote biso bakoboma nga mpe mwana mwasi abongaka na moyibi te oyo yange ekomi nini naye koluka bapaster ntina balimete natamboli mpo nazwa solution mwana paster omemanga na permanence to nakobeteli l'histoire na ngai omona nakokomprendre te mama nga moko nakomi nimba na moko mona tobimi na paster natamboli baeglise ata 7 mobimba nabimanaka na bapaster nazwa nanga mpe solution te to nakozonga
moi bon moto raison ngai nga na seli bende na tabi mutakala déjà na Bible na pasteur yango wana na pasi wana na bite na yoka pe banganga pe basunga bato na luka ta banganga na keso za solution na ketina banda kwa nganga pona za ka solution na komi boy banganga so ka kananga na banganga na kene oluka lobiko so bakomi zo ko violana ngai bakomi ko bimana ngai lisusu solution ezati na moni sika ninga na zo siko lobiko na suki nye na zaboy na suki na ngai na ngoko linga ngai lisusu partout nye na bwe bayibinga ka moyibi bato bakoma so bamonga na oleka bakomi ko bangisa bablo na bango moyibi aleka menga moso na vandi bono mituna komanga na yiba nga na yiba kate mais esprit nanga ebimaka eke yibi esala makama mabi yango na ye awa opesa nga solution ngaki sango awa bazoka lobiko bazoka solution polokela nga solution botika nga na pasi ote na okufa na okoka te na dehors masque awa bolokela nga solution botika nga na pasi ote na okufa nde bomoni nga boye okomi na suka otika ngai te nayoki awa bazwaka solution osuka ngai okomi na suka nga na suki na ngai osuka ngai osuka ngai na okufa toyoki yo s'il te plaît est-ce que ozwa kiti ofanda parce que nayebi ke mongolo gano ezosala pasi mais fanda nanu tu auras le temps de parler avec ndekola ngai yangi na pose question oyo etikenga olobi omona obima na molimo bongo osanta yango comment donc nasanta yango mwa esu nalali yango nga na omimona nalali mais na ndoto wana nalali bongo bazomona pena na ndoto wana nazoyiba bazokanga ngai bazobeta ngai esu nayibi nayebi biloko wana mpe na ndako mais wana nayeba ntango na kozonga makambo wana et puis quand tu te réveilles na monango mpe biloko mpe nayiba yango wana mpe yango wana là c'est bon ntango lobo oyibaka na moi babetaka yo yangi nayeba na momo nini osantaka ke eza sous corps noté parce que olobi ntango oyibi so babeti après aire moko oyo ozwa conscience ke osali mabe sikoyo nalingi nayeba espace wana ya koyiba na conscience ezongi na maki ya conscience osanta yango ndeni quand tu sens comment en fait esprit nini bayaka olobela litoi esala ndenge nini ngisaka yo c'est-à-dire nalingi nayeba espace wana c'est-à-dire transaction wana cet mouvement de transfert ya kozala na kati ya inconscience na kozonga na conscience esalamaka ndenge esamelaka ngai enfe esamelaka soki ngai nasala bomona kaka na litoi mopepe mwa pe moto aloba na nga yiba zwa eloko wana zwa eza ya yo zwa yango ozokende loo na yo omona kaka liboko ekomi olenga zwa omona kaka na ndopusa bapa zwa nazokende omona kaka na kozwa mona maloba na litoi na yokongo lisusu te parce que bakangi nga deja bakomi obetanga natongi na mosanti o ngam nayibi omona maloba na yokongo lisusu te nde nayeko comprendre te seke oyo fana luka lobiko basala nzambe nde mona ntambo nakomi ti awa deuxième question nanga ezali parce que nga mamono vraiment ebouleverse ngai deuxième question ezali olobi okabwana papa wana ça fait longtemps n'est-ce pas depuis olembula ye likolo et puis okenda mwana kufi c'est ça ce que tu as dit ok akenda donc kozala susu na communication na ye te n'est-ce pas mais du coup il y a un jour omona ya tokelo
Est-ce qu'il y a un homme? ayebaka te. Aya tokelo porte. Azui biloko na ye. Bongo. Et ça va bongo kaka tu ça meka une fois te esalamaki ata ba 3 fois. So ntango ayaka yo osolaka nini? Ntango ayaka wana kutu donc asola donc ayaka nga na kanda nakoka kuta koloba toka na ye nyonso biloko na nga oyo eyaki awa nga biloko monaka akangisi déjà abi. Ça c'est chose très compliqué papa. Na obima libanda boye na omoni mpe suti. Ok. Un démon physique incarné dans le corps de la fille. Papa il est appelé sur moi. Maman wesh, merci beaucoup na parole au Pessingaï. Tango bozolo banandeko. Monsieur ça t'a le droit ba chatouement pour baké nzambalina lobela. Ok. Ce sont vraiment des signes réels. Oui, comme il a rabana dans Zambie. Ngala ndo kana matoi. Monde to kaloko comme kusana litoi. Yo kati omona te kwanzi ndenge ni. Utizaka. Tango kini na momaka intimité envers Dieu. On sorti que makambo bandi bo yela yo. Omona ngono wa ndoto. Mais ce sont des vies réelles. Mamozo comme il andeko, eza changement de destinée. Eza na mutu muso omoni na vie réelle mama wich. Na moki oto za na terre. Azo souffrir. Maza riche quelque part. Mais yo moni boyo souffrir. Mutu muso zo mona za riche. Azo influencer bino za riche na partie physique oto zo mona na miche oto za na. Mais so tali na spiritualité azo souffrir. Avant d'akalela en silence. Abimisara mai miso chaque jour. Changement est destiné ça la mine na vie ndeko. Le fait où ya kendaki et pas papa wala. Nda sali changement est destiné. Azu esprit ya kimoyibi. Achi na nzoto ndeko. Akiende kulukila ye pour ya bénéficier. Autour une question qui est vraiment très capitale. Tant que autour cet esprit me parle. Oui, bisie le lengeni ne salamaka. Papa wana olobi tango bimina ye olemboli lokolo. Moi no akufi ya kinda mais ndengeni na ye bi place oyo ça. Peut-être ande ko lobi na biso oyo lobi mais na kati lobi ma mususte. Et le roni ne sala papa na ba personne de kwazali. Ils ont alliance au sala na. Otala ndi wana lobo kwazana bac. Mais tant que na biso bité ka pesa ki bac. Abi apesi mbongo isili. Ma pesa ki bac. Et komi caméra où ils ont contrôlé. Maman wechi diable azala au ministère. Bac yango ala tsanga. Arrête. Diable azala au ministère te présenter. À ça à travers des antennes. À tous une nako. À tous ça le voyage na pays mususu. Mais comment ça fait un pays na kei diable la ninaraka? Kasa ça na baja o yacha. Tango kei baja na bandi ko mona. Nde ba communiquer message. Mais nzambe so ngalo to belelaka. O eza Jésus Christ to servira 100% azara au munition omniprésent. Parce que le moment où ils ont senga des mondes, ngapi no senga des mondes apesi biso. Et loko sali ki ayi la place de kwazali. Et ça bague ou apesa yi et si que na bracelet à la tête. Donc pourquoi t'as la pacte? Il y a un contrôle. Miso bomoto. Et ça faible na miso spirituel. Ayi baka réel na oyebisa yo. Mais bazora bilo na niveau spirituel. Abimi bo akia yibi. Mais papa on est à un niveau spirituel, super bilo wana kina. Parce qu'ils ont utilisé déjà. Mais il y a un côté des physiques. On a yé ayebi keza ndoto. On a yé autant à côté à zelo. Na Simon se retrouver que bilo réuné ko yibezate. Bazo torturer corps pour qu'il y ait bénéfice. Il y a un moment où ils ont commis la ndeko, la complication de la vie. Mais moi je rends grâce à Dieu parce que les proverbes lobi moto yo avouer comme benayi zamba limbisaka. Et zamba o esika le jour ya sali pour ndeko. Amen. À récupérer
âme na ye bisika ezalaki perdu pour permettre à vivre vie à paix. C'est-à-dire la fille azali dans sa prison satanique. Oui, effectivement. Contrôlé. Aza contrôlé et pas papa wana. Aza ra ye mokote. Aza na bato beli. Ndenge aza wana papa oka asali ba arts wana. Ezaka te po azwi ndeko. Abima na bana misusu o baza na ba âge ba 12 ans. OK. Pourquoi abima na bango? Aza na posa énergie. Aibi déjà âge ne combien avancé. Moi aza na 12 ans. Aza na temps de vie est belé. Le moment yazo bimanaï a récupéré tant de vie à moi na wana. Parce que moi on a sur la terre. Très bien. Et à nous permettre à vivre. Mais moi on a péché mbo. Ya mbongo on nyonso ko c'est pas mon. Tant que ça moi na Nzambi, il faut satisfaire na makila na Yesu Christ. C'est que change ça qui a l'emboli à sa sacrifice. Effectivement. Effectivement. Mbongo ya péché andimi même art ya komi teka destiné na ye. Parce que diable aza accusateur. Afunda biso auprès de Père chaque jour. A olingate osala likambo na volonté na ye. Na propre volonté na ye. Ezala ba parents ba otala biso na moment o. Mon apesi kanda. Yo pena ndingo kindika ba total. Tant mon akei art comme le moi. Parce que yo ne pas opesi pouvoir accès souffrance monsieur koko yela yo pour que me et transition la destinée là. Mais so oza mona Nzambi. Mais pourquoi comme la Job a résisté qui na vie au Job azalaki batanga ka bana ko lika bana na iti. Mais imaginez que Job a perdre bana bambou nyonso azalaki na pona muto obule ke Nzamba ndo mona Job te. Azali na omona en silence. Ils ont la difficulté monsieur de la biso au beleli comme na Nzambe. Donc je pense que Dieu ne réagit pas. Mais Nzambe réagit. Très bien. De manière moko silencieuse. Au so ozande mona na Nzambe, to zana ba serviteur de Dieu tout autour na yo, ne ba ko orienter yo pour que bon sa bénédiction. Mais ça tombe bien, de quoi na ko isika. Moi je vais vous assurer que le lenga nyati matambe na yi. Na temple où il y a bravo Jésus, où Jésus Christ a au rendez-vous, au bimandinga koti. Comment faire avec ces histoires? S'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas aujourd'hui dans mon bébé. On l'a été. C'est quand ça m'a envoyé un besoin spirituel. Maintenant, comment procéder la délivrance de la sœur par rapport à Ministère du royaume, ils ont un effet ma casse na vie spirituelle. Notamment, on a même soit suite temps ensemble peut-être la maman Witch. Aïbiché et les moni nous en avons. Nanda kuno. On a zana mai simba kuno. Bon va balinga mai. Tant Moïse akuta ina nzambe nzamba tuni ni ozaki na mabo. Azaki na vierge. Aïbiché bois quand tant bois qui kominyoka. Omoni oui. Autre ça on a oui sika. Beaucoup de gens. Na habité so bande wa cameraman bazali pour cause de la bisongo. Bon, trouvons que ça chose moko naturelle. Mais moi je vais vous dire que ça naturel. Parce que l'esprit à Christ est dans la catégorie. C'est l'huile d'onction. Oui. Quand on parle de huile d'onction, onction est dans la catégorie. Maman Witch. Ça c'est une révélation. Aux hommes maman lamba. Mon huile n'est pas bon. Na rotala ngo na nature. Huile ngela. Na rotala huile n'est pas bon maman Witch. Sur lambi. Aux viande, aux viande, au tien à moto, au tien huile. Huile est là, malgré au yinda, mais huile est là. Mais moi la viande doit être kalingan. Et changer viande état. Ça veut dire qu'à travers cette huile, il y a une chose qui est destinée à ma mise à l'aki. Bac oil et l'on à travers cette huile. Voilà. Maman, oui donc sur abisso angwana. Soyez concentrés, la sœur. Tu es bénie parce que grâce à vous, on va vous prier après culte et après mission, mais les hommes ont malade. Le monde a un collé là. Il faut soit en lamentation, surtout dans le moment où tout ça reste concentré. Dis à Dieu que je vais et j'ai besoin dans la guérir.
Dis vraiment à Dieu comme ça dans ton cœur. Le bas, je vais être guéri, je vais être guéri, je vais être guéri. Voilà, papa, on a dit qu'il comme ça. Merci beaucoup, maman. Maman, Papa. on a dit maman, tu n'es pas sûr. Elle l'a dit, papa. Kubika na yo. Ils ont maboko na yo. Arbi na yo. Loba na haute voix. Je vais être guéri. Mais yo sont le hasard. À poser aux questions. Sans répondre à la question, non. Dans une bénédiction. Est-ce que je vais être guéri. Je vais être guéri. Je vais être guéri. Yaofuka. Kolo yobe tukaranzela te. Nakoma kino nasuka. Ya mo bembo na. Kolo yobe la kinai. Tona suka nzela te. Nakoma kino nasuka. Ibra supaya nekilia sakata. Isekata ya mondikilia ba. Ibra sakata ya mondikilia. Supaya nekilia supranekata. Imandikalia sakabandiri supranekata. Akalia supaya nekinde subrakata. Supaya nekala. Seigneur Jésus, Alléluia. miracle s'opérer dans mon moment. Amen. Je suis sûr que ton esprit est avec nous. Amen. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Isaka à travers Ngolu Nayo, nous allons libérer dans le main des ennemis. Amen. Pour que Bana Israël, Babi Manakat Égypte, et Sengayka Ngolu Nayo. Amen. Dans le moment où Ngolu Nayo s'opérer Amen. à travers cet ministère de voyant. Amen. Où il oyo et puis sa solution la vie à maman. Amen. Bisika nyonso o amené zala qui réclame. Je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils allaient libérer. Alliance nyonso basala naï. Amen. Nanzila ya bak, nanzila ya brasili. Oye comme point de contact pour permettre que ba muna bisika zali. Kaka nanzila ou. Amen. Séparation totale les osala. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Tina na inalingaka kolo Yesu. Tina na inalingaka kolo Yesu. Na tina na inalingaka kolo Yesu. Basikata ya mondekili ya baba. Bala tina na inalingaka kolo Yesu. Alléluia. Atazali na pasi ngai nabangaka na ngai te po Yesu atonza bolingo tina nini ngai nabanga ngai nalingaka kolo Yesu. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, je pense qu'on va continuer la délivrance. Il y a des parce qu'il y a beaucoup d'esprits, n'est-ce pas papa? Oui maman. Tu possèdes la fille. Toi aussi ça émission d'un côté. Toi aussi ça derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse. Nous on continue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À Kombola Jésus-Christ Messia. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.